Bana kini, bana poto, bana zabra, bana Libreville, bana États-Unis. Na bosante fan club na ngana ningaka mingi Jonathan waza na États-Unis. Papa nazaka na posa bapel na yo tosola kala ezanga Gisèle mwa muyanzi na zongi na voyageaki na kende mbuko la ba yanzi kulika bakisa bandiza bakoko ona oyo la sabine na émission nga na zongi ba émission na nga mais avant na émission na ngai na ninga pesa mbote na mon boss papa Daf na bosanité na mwasi ne motema na yo mwasa pembe mama Betty na bosanité bango te Gisèle moi mwenjelo na te ya bino na propriété mwasi ndenge mwasi akobata ya nzoto na ye po azala propre soka déshabillé bilamba na misa mobali mbala mona ye nzoto ne satage sa microbe ya na ote ya si basi msusu mona so déshabillé bilamba omoni nzoto makwanza batashi nzoto kele ya mobali ko soka ninga sanga nzoto na yo onga na benga ka mobali ninga kota mosisardo na ye na nzoto mwasi fuza nzoto propre okoza na mwindo ato na pembe te mozali na likwanza te oza na tache te basi msomona za pembe tala e jaune mais ala katsa makolo na ye salité ta katsa makolo mwana muyanzi mwende yangeza propre mais moi msomona mipende la kati yinda moi fuza système a cycliste moi ça tamba na cycliste pour nini pourtant ozo tamba mipende moye kangama izate mipenda moi si sozo tamba ezo kangama ya mona mipenda moi ça toujours na kati ya mona noir mobali msusu ka soka o déshabillé ka bilambano so monika mupendo na kati ya noir apesa osanga nzoto mamwe sili moi si msusu mona na nzoto ne ma kwanza mike aswana atango te menzoka mwasi nde mobali asipelaka na nzoto ya mwasi mobali nyonso atoza muki okonda na yo soko oza ni tache oza ni nduta mobali asipela nzoto na yo nzoto ya mwasi fo eza temple nzambe ezaka toujours peto donc mwasi ntango ozosoka na douche efo salaka effort ota baparti ya nzoto na yo kote ni mwa tache ebimi osomata tibe epiderme ozopakoli tache ane esili mwasi okozala makwanza te dans un ba film sur ba site sur ça ba mission au moins la fille mo ba tâche au moins ati mo robe mo na ba ma kwanza mo na yo za journaliste o sa ba mission serci o za ma kwanza poani il faut ça l'effort o ça la taille peu mais ba papa ni ba teka ba pharmacien tigal pezali papa da tigal et longa ma kwanza na nzoto o mona moi ata yo marié o za femme mariée donc quoi si ba ta alliance na liboko lobi esi na gana mobile non o gana mobile te mobali bagana ke chaque jour bagana mobali chaque jour bataya sur l'église il faut gana mobali chaque jour oyebwe afongolo bilamba bwe ntango sa rapport na muninga ntango musisa do mobali telemi ntango panzi makola kuti nzoto propre ntango mobali akota na appétit azoliama du douceur de na appétit yo mobali moi si mobali akota na douceur de kaka fa kaka maya pompe ndo soka li douceur doti kaka maya pompe o yaya maya pompe o penda zu kantina mobima kuna na se kantina mususu niki mapeko niki nzoto moi ça sokola ka de kantina mai moi sokola kantina moka mai te yaya moi moyenzi na te ya kabino na zaka mama na bino na te ya kabino na za mama ba fi na za mama na bino ya conseil ya kabino bi sokola ndi conseil à moi moyenzi yaya o garder ba na yo pour di bon sokola ndi conseil na moi moyenzi te o ko perdre di ba na yo moi si chaque semaine faut ça chrétien de ton ayo chaque semaine oui que jour boué et faut son maman parfum jour boué et faut son maman nini pour ma tigana ta batache ni senga nzoto mais na ba fille bele soka sa bali basi ba pese de mbonga ati alliance et sili pona ye au moins na journée ko so ani kamba moko na journée ko so mbala ye so mbala so tokena na chambre ou pas na sokoli ezakate jamais mobali matonga ka tam suti 16h mobali ye ali yo moi so sokolité ka point pour se alliance luka si alliance on de longate tout moi ba alliance be ko tout moi ba sa ka demo ba kabwani pour na ni moi ça de ki salité na ndako no kutu koto tsaka la gome ebanité koto tsaka kutu nini poufe ebanité koto tsaka kitsa bana ebanité donc ka des de point ni oboti bana belé okasi ba marche ka babo bana ba 13 ba 14 mais biso to no siko to mo botaka bana 4 5 mais salité anini moi si faut à la peto na moi ba fie belé au mona tampole longi kulu
Yo zana âge, vous avez 30 ans, vous avez cancer ne longi. C'est comme mobile soit que moi ça 30, il y a 40 ans ça cancer. Alors film mobile moi ça mon bokolo. Non, et ça yo moko. Ba tampon ne zo ya nini. Ozo ebi ko so tout na hoté. Bi onika mafuta bati. Moi ça pour la petite bité. Moi ce que ça la kaba oui le mafuta non mozo garder beauté na yo. Moi c'est faut garder beauté na yo. Soin la ba soin eza na makambu nyonso. Eza na beauté na yo, eza na ko sokola na yo, eza na ko garder santé na yo. Mikolo moi ça muke azate. Moi c'est faut ça moi bassin zo ngenga. Moi taille moka bien. Tanga moi muyanzi tata inaza na. Tata inanga. Ozo mata na sala. Donc ce mobile ayi asimbia ayoki musuni akebwa ayoki musuni ayawa mon mupende asa wakima ngai akima mwa muyanzi te bemino basi bokoma kaka basa minene basa mai moi ça munena za mai te moi ça munena za mai na ndeni ngaza muneme na sokola ntutu nanga bien naza mai na sokola ntutu nanga bien na muneme na sokola ntutu nanga bien non za mai poani moi c'est faut ça la santé oye pas je moi muyanzi naza ba kisi na opesa yo osali moi nzoto na yo et moi sembe to mobala oti musala ba yi akuti obeti moi je pas mukuse ko ndemo mwanza beti moi mina mukuse moi c'est moi sersi o vai na ndako za mobile na yo to mbala zo yata ngozo kutanda maman zo apeti maman zo maman to keta beta maman moko faut que c'est pas ça mobile bi na rapport sexuel premier coup l'équipe a couillon sur les lengi un coup on fallait yembi un coup yango de la pression makasi ba deuxième za ba complément un coup ana karande fallait bien un coup ana ndé yango masola makambo donc premier coup yango ndé epesa ka mwana premier coup yango ndé epesa ka sentiment premier coup yango ndé base a bolingo ezaka deuxième coup te bino ba mbala ngasa ka ba sisi te aza fojo mobile nde un coup ne masolo fala yembi yango ti yo fala kosi biso fala kosi te bana kini merci ngaza moi moto na temi aussi propriété na suki un coup ne masolo un coup na ye lo na yembela mama po ayoka bien na yembela bébé po alala bien. Je vais tenter, je vais soigner. Donc, il faut soigner les années. Oso soigner biloko papa, yaya. Au côté pena la douche, au panti pena les douceurs de nayo yaya. Bani pa ko nika les douceurs de niki ngo bien. Ya ton papa ko ya wana. Ton abika yembe la mama, ako yembe ndeni. Ton ya mati di kolona yo. Ton zo ba ole bien. Azo kape kune kangama eza foko te. Yango ndi mama papa yembe do bien. Papa ko yembe na tanga bolingo ndi tanga bosa bolingo to bozo si bana andi papa yembe la ka mama ukasi fala te ya biso te azo te ya biso ba fait mikoto i makambute to sa makamna lo yenge to se ba makambute ya ba makaba no sa mabala ba 50 ba 60 ya liba ba se ba anniversaire mais biso za ali susute maba biso ya ka 2 mois 3 mois ka bwani eza pona nini poto zo yeba makambute ba misi ba komo ba so ba nzembo poto ba ko to te ya mate ya tolingi mabala te tolinga ki makangu pona nini tolinga mabala libala za kitoko yaya libala za lengna nde nini ola likata no journée mobimba ozola likata no butu mobimba ozo simba ngozo fiba ngozo liangu ya likata nde plaisir à moi si libolo nde plaisir à mobali yaya bino boyebi te makambo wana yaya mobala ninga ka libolo makasi koleka mukini mobimba mobala ko boya mani pona libolo na ye mobala ko boya mani pona libolo na mwasi na ye mama pena fingi mwasi ne mobala boya mani pona libolo babala ka supona libolo babala supona lo supona libolo yaya mobala ko balo pona libolo pona longino te mobala ko mo lo mabe basi lo mabe babala pona libolo ne mtepese libala ezele o msuda ya libolo mtepesa ka libala ya na ngai mobala ndenga za wana umwa mobala ko pepa mama bakisa bakoko bapese kisipo likatane te na posi bani libolo ya bino yebi yango te ti mama la reine a fait la publicité o nazana nini na kisi o etemsa papa pour nini pour que soka meliki sana ola ka libolo bino boyebi tina te libolo ko za jamais na kwanza libolo jamais ko za mai libolo jamais ko za la foko jamais ata ba bali yo yeba ko sukola nzoto na yo ata ba pesolo abiloko nyonso yeba ko sukola nzoto na yo basi bele bo sanga mabala po bo nzoto ma tâche nzoto ma kwanza nzoto ba nduta nzoto no kele omona mwasi kati na ye mwindo lokwa gorine melongine pembe pona nini nzoto efe to longneza mundu kati neza pembe po mbala sipe na yo zuka choko tena lokola kufanta nzoto kuna mwindo yinda tu
ata apetisa mobali okata sentiment ezate plaisir no ba plaisir wana plaisir ya ka mutu soko déshabiller bilamba mutu mutu no propre ni makwanda ni tache ataki na posa na yote ba ma posa na ezuye eza mobali mususu ko aningane yote asipela na yote mais le jour quand mona mipele na nzela ba moko epousser la ninga mwa mwasu aza mipele ni propre et aza mipele classe moi ça ba classe ba bunga ningaka eza mobali mususu na vini mususu afinga yo idiot na ko balote mais osuka ba bali mwasi wana pona nini ka premier jour mona ka njuto na eza mususu te lo mkusi ba moko c'est comme pese maman serci tu ba ba moi ça serci na ndeni na propreté na soin yo moi ba fait bien sous serci moi ba me ça moi ça qui tourne mais charmante nini soin moi c'est cause na debilamba mais yo bomindo classe yango biso ta kala moi mutazi lamba etiki nzoto mais ezaki ne ali susté tout ça ba robe etiki nzoto na robe etiki nzoto mais moi si mingi faut za serci moi si na vous za serci pas moi c'est contact makasi moi si mususu tunaka fio azolo mabe ma bajipe ya ka oluke pona nini aza fi serci atele olongi ba bois quand même nzoto na eza serci donc au moins moi si mususu soka déshabillé au mone chocolat mo belo kwa so ilo nini le comme ça va na kishata te ala climatiser te mafuta ka opakola oyo na moi ba film so mafuta la pakola ka so apoko mafuta jenine mwindu ali kulo pembe so ye koto abashi ana sa jenine mwindu ali kulo pembe au moins ba kote musu pembe kote musu mwindu mobala wa sipe na hote moi so auto sokolo pour mafuta muntakala moi c'est pour mafuta bilamba nzoto te vous a montrer pour partout dans ma foute koto na nzoto to ma foute koto na nzoto na ma ko ma foute continue so ma foute donc otoka aller partout zo telandenge moko nga mona ba film susu mona ba ma connaît ma boko na sima noir ma connaît na sekno koto musu ba no koto ma pembe donc ozana nzoto no ezana 4 couleurs ma kolo mwindu kote musu pembe mipende pembe kote musu ma mwindu moi ça la bongo te yaya propriétaire moi c'est zaka banana linsaka tina mutu même suku na mutu moi ça ko vanda une semaine mutu pour l'été moi s'il faut changer ka belongi na yo moko plante olongoli moko te mèche olongoli moko te kai olongoli moko obendi suki moi no te moi kabelo na suka olongoli moi ça za flair donc ça ka fort chaque jour bon to mai mais on bokana ndengeni ndengo boksa to na o mukomsubwe oti mwa periki mukomso olongoli yango mukomso te mwa nini mwa bobendi suki mwa chinois olongoli mukomso te mwa ekai olongoli mukoto oti mwa mèche olongoli bino weba so mwa site to ke l'église chaque jour ba bakana ba mapani kana ba maizani so ke kana ba ma l'église ba te akaka conseil si bolingo ba te conseil msute to balati oza mutu le bofo bala donc moi si propriétaire moi c'est bana bala linza katina se moko oso bi de semaine on tanga vernité molimi manzaka nao ateza na vernité mais ça ba propre ba msusu manzaka za vernité manzaka tenga mate gilette ezali bali mezali olimi manzaka no yo moko ngamo ba fibe bazo négliger tout le basa mabala so si batie alliance o mitiki nzoto okene wenzo sokola raté okene wenza ba kamera mbaba mona femme mbaba mona salité ozo dimine mobali na ozo dimine gaza mobali na yo ngana yebi mwasi nyoso so mkina tongo to sokolité il faut ta mo kitatala o mo liputa propre moi sengé to body obimile babala mais basa le babala ebele akoma akene wenda sokolité makolo kune yinda tela esalité soki mobali aki auti msabi mninga tuni nini mwasi na tongo tambola bongo mama odimine vala mobali moi c'est faut benga ka musisa de nzoto na yo musisa za makata il faut pousser makate elangwa kayo makate ko lango soko za soin makata po elangwa mobali soko za elangwa mwasi soko za soin mobali mususu alinga mwasi ne mingi mais mwasi na iba ko soko nzoto te mobali posa ne sili mobali sa ninga mwasi ne mingi mwasi na ninga ko bose minute munoko solo mobali mususu ninga nika kolia mwasi mbanga makasi siko yo munoko so mobali olio mbanga ndini yo munoko so mbanga kolia mbanga nini eza mibali mususu po asala bolingo po akita kuna na libolo ifa banana munoko mwasi po akita kuna libolo ifa banana fe mbali mabela mwasi siko yo mwasi munoko so kwate munoko solo siko mobali kolia mbanga ndenge nini po kana ibe mobali nyoso so kali mwasi mbanga kiso munoko apete sila kai siko mobali elengina za rapport kota kuna na libolo efu ali ona mbanga siko sentiment mobali za place ni
tozo kama mbaya mwasi mususu mbaya zanga bamba mbaya ninga ngate ngaza nga propre ngaza boy ba defo mususu za munoko kaka munoko na yo solo même mato ina wana mbaya mususu nga bana mbaya nga bala rapport na mwasi ne aninga ko simba lito ya mwasi sokota ko simba lito no poto sokola mato ite soko yo yebisa ngai mbaya za plaisir ndeni ba yana te bino bana kishasa na te bino bana poto na te bino mingi si propriété na bino bayo to mona ni mbala sima ya botika la bien na ninga bino mingi